mwana mususu ilipasa ya tigalaki akeko bota ya après quelques jours côté mususu depuis quand ma passe comment bota mabomu jamais. Donc on s'attend qu'il y a toujours des Congolais qui vont mettre l'individu à la mabomu. Alors bien ça Katangé. UDPS viva. Biso to kotika le moto tate. Tozolo bango to bakango chaque jour. Et bon ndenge to si pouvoir to yebisi ba toujours que sengeli ba serrer ceinture. Parce que pouvoir au poto tika yango eza lelo Félix Tshisekedi UDPS tozali na vision pour la République démocratique du Congo. Mais tant que vision on a nous réaliser yango te. Yaya, tokotika la concéder la caprice à Mutumoko. Lelo individu Katumbi abandi consultation. Alobi photo banda consultation peut-être se retirer la carte à union sacrée. Consultation ya bandi. Azo banda ngona banani. Azali ko consulter ba couche nyonso ya batu oyo bazali kotambola illégalement na kati ya mboka na biso, surtout les étrangers na bato ba torturer République démocratique du Congo, ezala na armée, ezala na société civile, ezala na politique. Azali ko consulter bango pona koloba nini esengeli to se retirer na kati ya union sacrée. Seke Katumbi akoki kokanga na mutu na ye. Union sacrée, c'est un état d'esprit. Akalisa te ke lelo, ce qui a longo na union sacrée est confité. UDPS viva. Le parti du peuple. Abande consultation. A consulter des individus qui mal intentionnés. Ou bazali na ba complot contre la République démocratique du Congo. Biso to tobeli chance, to lobi kende isala consultation. Mais au Koya bisabiso suka okele consultation what? Et seigneur toyeba. Biso soki tokei na Italie, na ndimite ke Congolais moko akosa la message. Atindeli président italien alobi ke ou installer bureau ya sénité parce que y a étranger azali ko se retrouver te na kati. UDPS viva. Le parti du peuple. Azali ko la consultation pour pesi chance. Mais biso peuple congolais soutient la biso nyonso ezali epa mokonzi mboka. Tolobi la chef de l'État. Biso peuple congolais toyebi ke chef de l'État azali mutu atosaka mibeko ya mboka na biso. Depuis prestation de serment na ye alobaka yango. Biso tolobi na ye asala musala librement asala soutien ya peuple congolais. Installer bureau ya CENI parce que biso peuple congolais toza na posa na 2023 ata mukolo moko te le kasa ke tozwa élection na kati ya mboka na biso. Eloko ezali ko sala bandeko wana nyonso bazali ko banga mutu moko te aza préparé pour l'élection na kati na bango nyonso. Babandaki ko chanter élection à 6 mois ya kozwa pouvoir de pas chef de l'État. Bango bandaki déjà pour réclamer élection. Chef de l'État a lobby oui, élection kozala na 2023. Bango bandako mo ndire biso to salama seki parce que ba combattant ba bandako lo bana bango élection kozala ti mokolo yeso akoya. Bazala ki distrait. Mais lelo ba sentir que oui, processus électoral ezo bandaka la te. Bazo yebote ba bandela wapi basuka wa bato wana baza bloqué, baza préparé pour l'élection te. Ndeba échappatoire, vous allez kolanda wana nyonso, c'est parce que baza préparé te. Ceux qui bango baza préparé te, etali peuple congolais na peuple congolais aza motivé parce que esengeli tozala na ba notion wana biso nyonso. Lelo ata soki nga na zu pouvoir, na yeba ko respecter constitution ya mboka nanga. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a kozalata na 1 minute te oya kosala glissement na kati ya mboka na biso. Si nos amis là étaient sincères, pourquoi makambo nyonso ya malamu ezali na faveur ya population bango batelemelaka yango kaka?
tangu bana babandaki kotanga te awa les enseignants ya baeglise école conventionnelle catholique basali grève. Est-ce que boyokaki politicien moko atelemi alobi mpona koloba ke oui bozonga kotangisa bana na biso baprofite na éducation ya malamu? Wana mutu to abombamaki bazali kotinda kutu baenseignant balobi botangisa te bosala grève ndenge bawuti kodenonse monsieur Jean Bosco oyo abandaki kointoxike baenseignant batangisa te ntango akonstate ke oui à part école conventionnelle catholique baekole mosusu ya leta bazotangisa akomi kosala bagroupe ya baindividu azotinda bango bakende komenase baekole oyo ezali kotangisa pote babloke processus scolaire bana batanga te. Or soki mutu wana azalaki conscient na kati ya bana wana esengeli batanga bana na ye baza na kati te bana nkasi na ye baza na kati te UDPS viva motema mabe ezali ya nini? Pouvoir oyo ndenge biso tozwaki yango peuple congolais tozali kowela yango na mutu moko te oyo ezali pouvoir ya peuple pour le peuple par le peuple mutu moko te tozowela na ye pouvoir biso peuple tango tokovanda tolobi wi manda ya liboso topesaki Félix Tshisekedi Tshilombo ekoki soki todeside topesa chef de l'état deuxième mandat tokosala nini? Topesa ye na troisième mandat obligatoirement le président de la République akosaffiche te akoluka dauphin oyo akoprésente na peuple congolais oyo akozala na idéologie ya korespecte constitution mpe korespecte peuple congolais apresente biso ye. Soki tozwi conscience ya kozwa manda mosusu kopesa dauphin tokosala nini? Topesi ye me mutu moko te akanisaki tokokende libanda ya constitution ya mboka na biso. UDPS viva, le parti du peuple, le parti des masses. Bato basali marche na kati ya mboka na biso. Marche wana lokola ezalaki na baintention ya mabe bango moko bakei kobunda. Tango bandeko wana babandaki marche na rond-point Ngaba bandeko na bango oyo ya lamuka bazalaki kote ya permanence na bango babandi komata na limite po bakende kokutana na bango babanda kozonga baya marche bakei bakutani na bagroupe oyo eutaki rond-point Ngaba ezali koya limite. Tango bamoni groupe mosusu ezomata na mitu na bango bakanisaki baza bato ya UDPS. UDPS viva bakutani sikoyo baoyo bazalaki na rond-point Ngaba na baoyo bazalaki na permanence bazomata na mitu na bango bakanisi baza bato ya nini ya UDPS babandi na bango bitumba babetani bitumba ti bato bazoki lelo bazoyeba te babundaki na nani bakomi kolobaki oyo bato ya UDPS nde babundisaki biso. Or UDPS mutu moko te azalaki na nzela mokolo yango babundani ofinish babomi na ndeko na bango moko parceke bayebanaki te. UDPS viva omoni banoso ya marche ezalaka noso ya UDPS sikoyo telemake bamesana bamarche ya sens unique bango to marche bakendeka kobanda wapi ya chau ntango bamoni groupe ya mibale euti na permanence na bango ezoya limete mpo bakutana na échange bango bakanisi baza bato ya UDPS bamenase bango. UDPS viva ndenge tolobaka ke le bien mal acquis ne profite jamais. Bobeti ndeko na bino siko akufi bokomi koluka bobambela UDPS makambo biso tozali awa eske mokolo yango biso tobimaka biso nyonso tozalaki concentre na batelevizio parceke tobandaki kozela papa Mbosso Kodja asilisa plénière biso toyeba président ya seni akobima to akobima te tozalaki concentre na batelevizio bato mosusu bazalaki na palais du peuple bazozela processus ya bureau ya seni esila po tosepela tellement ke bato wana baza mayele ndambo ntango basali marche mpona kodenonse dépolitisation ya seni. Or ntango bango baza na marche plénière eza na assemblée nationale na place
bayati na liboso Assemblée nationale baya kotanga memo na bango tellement que bato wana baza batoro baza na idéologie politique te bango basukeli na première rue UDPS viva basukeli na première rue batangi memo pendant que bazotanga memo papa Mbosso kuna azobeta eloko na mesa alobi na première alelo eza esili bureau ya seni eza maintenu kadima nde moto azali président nde bisika toyebisaka bakongole omoni bandeko na biso wana ya lamuka Katumbi et tout consort baza na vision moko te pour la République démocratique du Congo bazomeka nde bazotante chance oyo mboka badirijaka yango par défi te mboka badirijaka yango na komeka te il faut ozala convaincu que par rapport ya projet de société oyo ya parti politique na ngai na etikali le peuple nde bokonstate que chef de l'état azokende komema biso ti na réussite mais bango lokola baza na projet te baza na vision te mpo na république bazoyeba te basala nini basuka wapi parmi les députés babanda kopesa ye motu makasi ndambu bakatani balobi biso tokozala bawumbu ya Katumbi te d'abord Katumbi fo ayebisa biso ntango biso tozalaka badepute ntango tobimaki badepute est ce que ye azalaki na parti politique azalaki na parti politique te parti politique na bango eye kokuta deja badepute baza badepute yango moni conscience esali balobi esengeli to mettre hors d'état de nuit baidéologie nyonso ya buzoba oyo Katumbi azali kopesa bango balobi biso bavotaka biso na peuple congolais po ete toservir nation UDPS viva le parti du peuple le parti qui défend la démocratie le parti qui défend le pouvoir quand l'UDPS parle biso tozali koavancer. Notre secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba Oyazali, le gardien du temple, asengi na biso ba combattant, tous à la motiver, tous à la mobiliser, parce qu'il faut te mettre fin na buzoba oyo ezali kosalema lelo. Nyonso ezali kosalema lelo lokola buzoba et outi à partir ya Assemblée nationale. Lokola tozwaka majorité te. Yango nde okonstate que oui, ba député mosusu tozwaka ba groupement politique ya sangisa po tozwa majorité. Lelo bazotinda biso na bulu yeke. Bakomi kosala makelele. Alobi biso UDPS cette fois-ci ekozala pour la toute première fois dans le monde parti politique moko ezwa majorité. UDPS viva. Le secrétaire général Augustin Kabuya alobi biso UDPS tokobimisa plus de 250 députés. 400. C'est pourquoi biso faut tozala déterminé. Il y a que cette fois-ci ba député tokobimisa bango ndezo tobetela pe Augustin Kabuya maboko. Parce que pour que gérer parti politique et bongaka tozala na vision. Ceux qui ont la vision pour gérer parti politique malamu te. Pendant que Batutu babandeko kimela na manjoa, Augustin Kabuya, Jean-Marc Kaboun, bakanga maka na maboko, balobi biso to concéder te. Bati bala bakenda, bakiba ou balongwa bakende kolia. Babadi banga bakenda na manjoa, mais bango bavandaki balobi te. Cette fois-ci, esengeli to beta ndembo makati parce qu'il faut to gagner. Lelo bakanye yo somona wapi na loi ya football équipe oyo ekanye balongoli yango bakotisi mosusu UDPS viva. D'ailleurs balobaka na biso ke on ne change pas l'équipe qui gagne bachangeaka yango te. Nde omoni diyo ya Jean-Marc Kaboun na Augustin Kabuya baza déterminé. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a que Moutouabo et le ministère à côté de l'administration et l'État. Andi Makengai faut na vanda parce que Nazana passe toujours pouvoir mais ils ont la majorité. Il faut na vanda pour dire que pour préparer la majorité en 2023. Si Kobilo bato bokende kilibanda, bokei kolia na bato Kabila, boeli ba poste
bozongi bolobi ngai nde Kibao nakomi secrétaire général. Tokosataka bato ebele babandaki maboma avant ke maboma ezwa bango. UDPS viva. Mutu asakomaki deja liboma avant na mutu. Avant que liboma elata ye banda kolela foule. À quelques mois, à quelques années à élection, Batouane babandi ko manipuler ba certains parlementaires debout. Babandi ko pesa ba mbongo po basala ba déclaration ezangatina. Contre bato bazali ko diriger parti. Mais tant que tozalaki na pasi, Félix Tshisekedi atikalaka ye moko na bandeko mibale. Bakombatant bazalaki mire te balobaka na chef de l'État lokola Kabila proposaka ye azala premier ministre bayebisaka na Félix Tshisekedi ndimata ozala premier ministre ya Hippolyte Kanambe Kazembere. Félix Tshisekedi alobaki niet ngai Congolais de père et de mère nakende kondima nazala premier ministre ya un étranger alobi eloko wana kotikala kosalema. Jean-Marc Kabunda boya beto le boko na mesa alobi toza ba ensofe ya pouvoir te biso sengeli to servir nation. UDPS balakisa biso bongo te biso il faut tokende malembe ti tokozwa pouvoir au sommet de l'État biso tokozwa premier ministre oyo ya biso balobaki ba rejeter nini offre ya Hippolyte Kanambe Kazembe. Mais bato mosusu parmi bato bakomi oloba lelo bango bawelaka baliaka bambongo. UDPS viva, le parti du peuple. Baliaka bambongo lelo bazongi bakomi ba donneur de leçons. Parmi bato balia biso na mbongo ya siège national, balia biso na mbongo ya kiti na permanence, lelo bakomi ba donneur de leçons. Esengeli biso ba combattant tozala vigilant. Nyumba na nyumba, inzo na inzo, omoni basiloka oyo tozali kobeta ezali basiloka oyo euti na idéologie ya notre secrétaire général. Alobi cette fois-ci tozokende na campagne oyo tokosensibiliser de maison à maison toyebisa bango ke lubanza nyumba na nyumba ndaku na ndaku po topesa chef de l'état majorité. Président, vous avez la parole.